Bandeko, bonjour. Bonjour, Nabilinyo Subisika Bozwami. Il y a dit Bolombo, Greffe international des peuples mokonzi. Na ili sur le lot pour nous sur la Nabino, Bandeko, Nangaï, beau passer message, beau Kabulango Moutounyoso. C'est vraiment très important. Ils apprennent à connaître Sabino que Mboka Nabiso, la République a démocratisé du Congo, au Bobengaka RDC, au Bisoto Bengaka Zaïre. C'est un pays de tous les dangers. Depuis plus de 20 ans, 25 ans, un pays de tous les dangers. Mboka Nabiso est ingouvernable. Surtout le cas de Maboko ya Félix Tshilombo. Na régime naïe. Mboka Nabiso est totalement ingouvernable. Insécurité totale. Sécurité sanitaire, c'est-à-dire santé, exaté. Sécurité alimentaire, exaté. Sécurité physique, il y a population, il y a malonga, exaté. Sécurité sur le plan économique, exaté. Bamiyibi partout. Moutounyoso, Mboka Nabiso, pardon, Ezali, non seulement ingouvernable, mais, voyez, que ma frontière nyoso Ezali poreuse. Mboka Nabiso Ezali la souveraineté à mon côté. Le peuple n'est plus souverain. Le pays, le territoire en lui-même n'est plus souverain. Donc, Moutounyoso a outa na poison na libanda, aye akoti. Moutounyoso a outa na vaccin na libanda, aye kokota. Bamindele, balingaka bisote. Ba vaccin oyo ya na mboka na bino oyo bazo continuer ko tout babino ba vaccin on a li ba vaccin bazo kosa bazo lo ba obe covid benini bondi mayango te eloko na yiko yebisa bino yango wana ba vaccin botika la kondi mayango te eza ko provoquer ba eza na ba effet moko cardiovasculaire ya ndenge ya mabe eza ko boma batu ebele bobo ya ba vaccin boku fana bino banzala mais bobo ya ba vaccin Pemboka na bino boye bake soki bo telemité mawa mingi bomoni ndenge mabele komi ko buka na partout bomoni ndenge ba mbula délige komi na mboka na kisasa wana parce que bolingi ko telemate il faut to telema bande ko langai c'est très important, c'est le moment ou jamais. Il faut ko benga na Félix Tshilombo Limbondo sa bicarbonate et il faut ko benga na ye tout de suite. Il faut ko benga na Hippolyte Kanambe Kabila. Il faut que bengana ba Rwandais oyo baza ko sala biso mabe mboka wana eza mboka na biso eza mboka ya ba payate koma ba paya bayaka bangindaka na mboka na bino biso moko ba kolomboka tozalaka wana tozalaka na ba misère to kufaka banzala to salaka bo yango na lekili sur lelo pona ko sola na bino ko yebisa bino likambo wana c'est très important bokende na ba élection te ba élection eza clé na bango oyo esalaka ke ba continuer ko pérenniser occupation. Merci beaucoup. Ingeta.